abotolaki mobali te dani ekozala yo balobi na nzomba mimi nzomba te ate napesa comme exemple bovivre na ye bovivre to suku mimi nzomba nosepelisa to bandokoma te siko boboyala na bino okutana na ngai nakoyaki biso tonosolo ya bakaba ntango libala bamosusu baseptana na bango susu bamoi libala bia boye ate mimi nzomba mpe aokene ate mobala eza yango chance mpo nanga namona yango chance mobala yango ozazali na yo tosoki bandeko te soki abika ye kobala nga na fois normal okondima nao mais soki yeki asa mino lindanike lipa te wana oko mpona nini omoni babeze o mpe tomona lukonso na nde mwa mabe mais nga nayoyika ipari karine mpe soki mobali mobeba ndeko abimi na bato ebele je crois bafoto kutu ekoleka deja wana bafille babi kutu nakisi nzora mpo ndire bazalaka mpe su mwasi na mobali vie nzora azala mwasi na ye te vie nzora ti mobanga aza lesbienne nga amonana yango te mpo aza marie ana mwana ye aza bandeko na ye bana baseur bana bapetite seur azala mkombo te mobala soki karine mokoza mofille babi avi image yango ase nini ye moni karine aloba susu karine akoka sukoloba omoni tatouage na nsima bato nyonso toyebi tatouage nango to mwa bana bwaki image wana eza ya kokosa eza te po tatouage wana deja amonda te mama mpena na kati ya ndako omona karine mokosi soki asala bamakala meme wi amemela mibale ebele oyo toye mobali mosusu babiso oti kopine su banda kosala rapport senso soki apesa nsima omala Dani olikela makampana na bona balanga. Ndande asima. Yebika poser le rota voilà, jole mobile ana abane ko filmer. Quand on akabana mobile ngo, ya komo finga su mobile. Mobile wasi ngone zai mobile bazaka na Karine na kala wana wazaka. Na si babi level su mobile ngo, babi même ni bale bele to tanga ba. Babi mikolo internet so fini beaucoup de la bitumba. Oh grâce à to le bangwa. Babi internet so fini. Bon finga na so kuta ni photo bunda. Foto bana ba solo ngonde ezalaka bitumba. Ndika o finga bele photo bunda to bunda. Yo mikolo mutu nyonso oza finga na internet so na moi faut ça judo. Faut ça box. On va biso o fini beaucoup de chéri boy. Oh, simba mutu bela boy. O moni ngane na boy. Nga swana na ngati. Okay. Nga bunda na ngati. Ngane na boy na botama na famille ba maître. Okay. Nga pende na be na maîtresse. Okay. Na matape na bâche maître na yeza maître kano wisi mwana kauka bana kauka ba ebi kano wisi. Okay. Donc na zabe na za mwana ba maître Hiroshima Ogoshi. Okay. Donc des abo famille ba maître. Non c'est yo so ko takelo na YouTube obi ke ba maître na ba dani. O ba maître na ba maître. Na monde na za boye na za pe makasa nzoto na. Des actualités, ma chaîne de qualité. Na koleka nanga na shamba ya Santivi, na koleka nanga na shamba ya Santivi. La chaîne, la PCV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour fidèles amis internautes, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Air Style, Mabia Star TV, chaîne Oyo. Et Zalrawana, rien que pour nous faire bino ba news et solo balobi. Bino pour Angola, et zali émission Oyo. Daniti manga présentaka yango pour na bino ba bilelo. Toko peta di solo ya Karine Mokonzi. Anniversaire ya Karine Mokonzi leki. Balobi quelque part au Nadot Mbalamoko. Wana ba chinois la Chine ya Karine Mokonzi. Balobi koto to komona grâce Tembo, na Kirina ye
Bamoura de la presse, Bafuvette, Banani. Balobi yo. Karine Mokonzi akosi. Karine Mokonzi palobi na batu na ye Grace Tembo abeli liboma yango bayaki kobotola ye bana mobali abalaki Grace Tembo ex mobali ya Karine Mokonzi alakisi lisusu mobali mususu nayebi la makambo tokosuka nango apitika na pesa déjà bambote na batu na nga o bazaka pembeni ko soutenir nga. Là je vois Joël Makela na Paris, les grands réfugiés na Londres, Damida Toko, Argent Pire na kati ya Paris, Thierry Wayem na kati ya France, Christopher Songo mwana mobali wazanga ke loko te na kati ya Londres wana contrôler lenga Londres mobimba Christopher Songo, Pati Nzambe na Londres, Dadi Ilenda na France, Fola Mazambi Raya Kitendi na kati ya France. Fola Mazambi Raya Kitendi, Thierry Wayembe na kati ya France, Yasmin petit frère ya Jésus na kati ya Paris, JC Meya le boss na kati ya Londres, Docteur Achille na Londres, Willy George na kati ya Londres wana, JP Bouaka na kati ya Paris. Bato bazaka pembeni ya Dani Timanga bakombo mususu tokopesa ngo kaka na kati ya émission babilelo na kosala analyse ya mbi moko ya bino aza chroniqueuse moko pe boyebi bien ona kozala na esengo ya kopesa kolobaka cameraman nanga o akozwa ba image ya lelo ba biladi miyembe ya baladi o ya assurer image ya lelo fongola biso déjà pour ba mona invité nanga ya tongo lelo à qui je dis déjà bonjour les Nzambe. Bonjour Dani Ebika Maman Dezala. Bonne santé. Santé za pepele. Elle est abaten tout la boy. Ebika na landa Karine Massamba, mère Aboupia. Karine Massamba. Je te salue aussi la carte à Londres wana mère Aboupia. Les Nzanza. Babi Mikolo les Nzanza très fâché. Les Nzanza olo balisuta comme la kisaka beauté. Babi yo poko moye bisa bango bala kisa banzoto la bango ezaka bandute belé. Ya yo yebi. Yeso za so banduta te. So so normal. O bam de suli belé talandute belé. Oh. Ale kaka leka au ganga belé. Oh wana Fivette. Te Fivette zande ona ngai. Oh c'est vrai. Oh abanga papa biso noko. Vivette eta lobani ona Vivette ande kolanga. OK. Abla ande kolanga tozana na palais abenga père na biso Nzuzi. Nzuzi Sylvain papa na biso. Vivette obenga e oncle. Ande kolanga. OK les Nzanza ba obilelo actualité za ko dominer toujours biso bato internet ndenge nini on surtout sala musala na biso. Babilelo Karine Mokonzi na ebité au mona déjà otala déjà na ba YouTube. Au moni anniversaire ya Karine Mokonzi ko meleki. Bon na mona ki on peut ba bimba mo ba. Aïe aïe. Donc ça les a baisé. Ya baisé. Oh. Kasi non tout na mati. On a seulement bé. Obiyo bije anniversaire le kina dotimba moko. Baba sangisi yango mbamo Karine Mokonzi la kisi mobile moko babi. Mobile okutu Grace Tembo abotola ke wana kutazakala mbongo te. Grace Tembo abotola ke mobile te. Dani ekoza la yo banobi bana na nzomba. Mimi nzomba. Wala kala na nzomba. Ade na pesa comme exemple. Bo vivre na ye. Bo vivre to sous pe biso ba no sepel sa to ba no ko mate. Siko bo boela na bilo okuta na ngai. Na bo di biso to no solo ya ba kama tanga libala ba su ba septa na bango. Susu ba mo libala bia bo ata minzo ba pe a okay na. Ade mo bala le ena. Eza ngo chance pour ngala mona ngo chance. Mo bala ko zaza ina yo to so ba nde côté. So ka bika ko bala ngala fa normal oko nzima na. Mais so ya sa no linda like li pate wana ko boya. Mais ga c'était ma botele ke mobile. Mobile bazalaka ne kala. OK. Histoire c'est si là. Comme ninga beti bakuna leka e azui mobile a bali stop pour minute. Mais kasi ba bipe Grace Tembo ngo ndira beli moi liboma. Moi bana bazalaki éparpillé azaki so pe pa muninga na moko boy. Alinga melakisi pour lukela muninga na ba problème. Est-ce que Grace Tembo biki monter boujaki alingo melakisi pa kamane. Yo zalaki. Quand to mona kasi muto betaki lisolo. Muto betaki lisolo ya zalaki. Là c'est Grace Tembo alingo melakisi ya zalaki. Nini to mali ba beze ope to molu konsu na ndé moi mabe. Voilà. Mais ngala il paraît Karine pe sur mobile mo be bande ko
boyebi kanga ngata abimi na bato ebele je crois ba photo kutu oleka déjà wana ba fille ba bikutu na kisi nzora po ndire bazaka pe su mwasi na mobali ke venjora azala mwasi na ete venjora ti bobaga za lesbienne nga mona na ngote po aza marié ana bana ana mwana ye azala ba ndeko na ye bana ba sœur bana ba petite sœur azala mama pena na kati ya ndako o mona kari moko soka sala ba makala même oui même ni ba le bele to ye mobali musu ba biso ti ko publier su bana ko sala rapport c'est ça ta PC sima mobali kari Tani on gela la campagne na bona balanga inande asima yebi ka poser le rota voilà donc le mobile yana abana ko filmer quand ta kabana mobile ngo ya comme finga su mobile kasi ngone zai mobile bazaka na Karine na kala wana wazaka na su babi lelo su mobile on babi même ni bale bele to tanga ba kombote mobile so be Karine moko za mo filmer babi azi image en scène nini yemo ni Karine na lo basus Karine na ko rasuko lo kasi ya comment mi benga na mama yuti babi au moment du tatouage na sima maintenant c'est to tatouage na ngo voilà donc moi bana boki image là eza ya kokosa donc moi bomba ku te pour tatouage na déjà mon na te sani eye bako vie mona ko sukoloba voilà ako sukoloba terre moi blo moi mikemke pour la nini au moment temps luka o finga mutu mitala na vos finga to de ba responsable to ba parents biso ba auto ba chance bota musu ba linga ba ko bota te ba renier na baoka mais babi que na vie c'est moi na pour les loso te zol ko babi yaya soka boti le ki bota voilà soki yo boti te le to ça so ba best o ganga kitoko esilaka voilà obi mama mbila bela yemba ki chassa ba tout ratolo te OK o mo ki chassa o so bo mema na mututo na mapeka yo okende yango etika voilà ba ko na so batika bia mo primis biso be to bota ba to kuta kaka primis ba ko iba bonfo e ko bima ezala kaka o mo ba biloko to sala wala to ye ba dani to koza benga to koza rando te voilà to ye place mo e dani kuma mukonzi place mo bo voilà ce qu'on a là ya télé azana problème nanga olexanga te mais kasi ba bi internet ça pe yeso za raté a bible za raté kasi biso nous avons beaucoup moi même encore la système et surtout bino babi ba nekola biso basi ya internet le roi bozaka bomo na rade ya le ya mimoni da aza kitoko ngami bali ba olinganga la photo donc akokumbela na internet nde nyonso alingi dani to mi kosa o mo mi bala photo mo to ra ba internet sika voilà to so ba code mutu msusu so bazana maladi ne pa na bango ateki ka botali ka mi bala photo batinda code aye akomo zozo ba code to ko mi kosa o mo mi bala photo na msusu o pas a chance na ye ba ndeti pesa des la sexy quand internet akuta na mobile ka ba swahili alo ba chiluba lelo ba bala religieux mutu na mutu azana chance na ye mutu azana étoile na za lupemba na ye ndeto finga pe boye e mo be ratsa so be ba chance te ba ke ko tapela mobile mo ba lio ba bokilo bazala ka ba se meki baza to bete libale za la mwasi na mobile mais mi ba so ba yoka ba parents na bango to sala lelo oto za kitoko za ka mabele kitoko eza mabele nani akufa jouer sur la peso nani o akufa wana azala mwasi kitoko voilà za mwasi kitoko yemta journaliste libosa somba raf 4 za kiye lelo azat ana sa mabele voilà ntema mabe omona mambango omoni monzo na mon internet dali na yeke so osimba kisi na yebite oui ko sekate nazo ba internet ba ko simbela ngo ba kisi omona ndeti lenza sali chaîne mo na kanga chaîne ale karate ngana mataka omona ozi boko mo kanga na basa poto boko mo tshaba na kisi na mibala poto boko mo tshaba na kisi muninga ba bolia la ye basi pe bino pe boko mi boke balave bino po ba mibali ya poto ozi mobali ya fimo ko boya mutu ayeba ni pe na YouTube donc boko mo créer moi ba problème olingi mobali ya kingani po ne histoire mo nzomba obetelwa mobali ya mutu ana kuna kasi bobotola nani bobumba pelamba boko babi mikolo internet soko fingi bokutana nzela bitumba grâce to lo bangwa babi internet so fingi bokutana na so kutana photo bunda po boy bana ba solongo ndezalaka bitumba eleka o finga bele photo bunda yo mikolo mutu nyonso o za finga na internet so za mo faut ça judo faut ça boxe po babi so o fingi bokutana bitumba nzanga boye chéri boye est-ce o simba mutu vela boye omoni ngane na boye nga swana na ngate OK nga
bunda na ngate ngane na boye na botama na famille ba maître ngapende na be na maîtresse na matape na bâche maître na ngeza maître kano wisi mwana kauka bana kauka ba yebi kano wisi donc na za mwana ba maître Hiroshima Ogoshi donc ndeza boye famille ba maître donc c'est yo soko takelo na YouTube oyebi ke ba maître na ba dali ba maître ba bunda ba beti na za boye na za pe makasa nzoto na ngai na finga te mais na za respect yo bien misala na sa tabou ba finga lo ba beti non linga ko tu to beta pe lisolo a sa tabou ana to ya no na makambo to okende lango na no yelo wana nan parce que patulini le na robaki ba bonne nyonso ya mabia star ko ba yeba le ya nzanza parce que ba kitoko pe to ko pa ete to ebite so le ya ozu de ape mobali parce que okomi pe ko taketa ka ba Karine Mokonzi boye Karine Mokonzi ne ba selo moi mabe moi ba gasa tembo moi to ozu da libala fo bi mala ba bêtise ya ko finga wana o pe se bi mobali no respecter to za da ba responsable to za ba parents na bi Karine Mokonzi mobali ala kisi o sipo a cause a kanche mobali 50 ata 50 parce qu'on a le bani na 52e limbi sana film yote ya na ngame 52e mobile la ngasa la po internet ba fi ba mo ki sera ba âge voilà biso ba terminer entre ba âge na biso bon na yebi la ngate so 52e mais o bobi ke za libala ngandi na te se ke za la ngo base po ye nya sa ke na longa na ba base alors ça libela lo ba base o erreur Karine Mokonzi na osenga pardon Dani Karine Mokonzi na osenga osali ba base ebele to yebi o format pe batebele ndesi ba lekechu yo to format bango lelo ba finga olala na mtakufa olala na kingani ba mutu na mutu ba lekechu mutu aloba ke lekechu te ka ekirika ne ba finga ke mama bima elala na mtakufa ba mutu na mutu azala na base mutu pa azala mam na e so lelo bi ke ngande na abone na koma na mbona ke kota marologe comme na autorité lelo lancer Karine Mokonzi sopo bali ya solo na ndé mito ya litungulu soko bali ya solo kene na ndaka libala tika babuzo bana osala ba bezo simba pe mbongo wala mbongo baja ko finga na lelo to ko ke banda ba msuba ko ke banda nganga oboma muninga ofinga kikaka lelo ba msuba ba victime ba paralyser kindoki msuba olia ba poison oyi bati msuba to ko sa dani to so menzo ale to lobala ozana end na ngamoko boye ngala ye bati atanga na ko bomote na ko tinda ta nzomba kene bomela nga dani wa mama mo ba ocho bomela na molien tebeloni mama na sala te voilà o mona chauffeur ne munda bomi voilà c'est que ça la succès mo so balandeli ya singa mulai yoro ba Karine Mokonzi ga c'était mo bozai ba pire bozai ba camarade isa diso boyoka na bi ke beze kenda na ngobongo mais c'est bolanda beze obe ebo misabat mambebele c'est pour bali ya solo félicitations beaucoup ba genre de flair bala mo ba linga ya solo toto zo da ba niako c'est so ba masokotok na biso to laksa masokotos toto laksa ngona batie nani ba toke la biso zo bako ona masokotos mama bien o laksa ngo valeur esila o mona photo respectaka ko finga la présent ba solution mo rote nga vivete ande kolanga natala nenga fingaka nde bakanga ba kasho pe na yo ba di pare soko fingi bakangi yo osali succès mais buzoba je suis otika na succès ngo otika mambebele yonga conseil na pesa kariso bali bene ya solo bala na voix normal tangu ko otika YouTube ata so pa bali Karine Mokonzi ko otika YouTube ta ata ko otika te akoza ta belubu mama bata ba sara lo filmer bango ke otika ba mabele ba masokotos ba banyakos ba nini ya kitokoti le nzanza to beta no pe lisolo le nzanza mais nga pe ngala lo baboy quand ça te moi parler ba beli muté bouger voilà bon to rappelle bele ba fimba simba ba kiss to ebité soki muninga mta bouger ke mutu fanya se ke kana Karine Mokonzi o lo ka baza barando kasa poto le mobali ya obi Karine Mokonzi la mobali wala mabe bon mobali nga balaki abala Karine Mokonzi abala grâce que prouver Karine Mokonzi que libala reprouver pesa ngo kitorote libala boba na miso nzabo ba nibela aba
pe grâce te o le pe o suba kabwani popo to malade mo ko maka divorce o okuta mba poto ngana divorcer na ya vula bisa ba disque maintenant na côté studio te ça mama solo na côté studio ba za ba divorcer ba divorcer o mona tant sibe abala ke po approuver Karine Mokonzi mais asa ke rare soka lingi ka c'est solo ba ke na bolingwa solo o moni grâce à personne mtune bouger ki ba place mtore bouger ki biso to yebi camarade ba beke li solo a camarade ma be po na ka c'est grâce à azala na yete grâce à biso za ba rankine na ya kota na ya po na bino mi balé botinga ba rankine ba o tu bo former ba tu so ba ba be loko te no bo pesa bango ba gaz ba moura de la presse moura ngala e ba moura ne ba moura tanya muya la camarade na nga série ba ye wana ba OK pas bien filet ba ko ba tacher de prince na ye na yebi moura les autres sont tout ça au finga bon ye mo mo la ka po pesa makambo nga so mto finga ne no tana nga ngalo ba ne nga so muta fingi nga na luka yo no beta yo so yo za makasi obeti nga nga so na makasi na beti yo nga na mwana yolo na Dallas na za pe na équipe na nga mais nga mo beso bitumba na bundaka oui mais moura pas à mon yolo le la boité mais nga na moura toi na rando te toi le lodo ya bon terme to so la peut-être to so la to na batanya botanya black ma copine nga on comprend na se nga ba moura ngala ora pende ba finga boza ba tomola ba chaîne na bango kasi ba finga ba ba base na bango Karine Mokonzi za so na ba le Chine soki la Chine soki pe banani bango kuna pe ba créer kiri na bango pona grâce tembo ba bo mana kanga de c'est le 8 c'est le 7 ba bo mana kanga data lelo ba bo mo be kiro ba sala sa ekiri mabe yo yebi ba tebe ba sasa so mabe ko za les bons samaritains voilà mais ba bo mana o mo ba to ba finga na internet kanga data le dani ba bo mana o bi ke ko finga ba ko laksa ba mi tax na bango wana biso maso ba mo ese pelsa ko no ba mi tax ba o muso so no be ke le jaja o chanja kona makombo ya ko changer te po aba bota so basate be ko mambebele be o mona bakatia batebele pe bamba na po le mbala pote ko makatango a linga yo bo so la bien o tinya ma nyakos tinya la mutash sala boy o mamba so fa lingo ala o yate o balukela nga po nini a partir ba bêtise oyo nga na bima na sata bu ya no to kota place wana le ya ba convenient nini okutana nango lorsque au sala ba émission no ya ba som tabou est-ce que là aussi a continuer à toujours ba émission na ye to alemba parce que batu baloba na ye yango atika bon nge misela nga ya diki wana na tikati voilà na continuer na nga omoni bano abanyama miki yo bi basata bula so tondolo bango na munoko to tika to bimisa libele o la kisa o la bisani ya kosma sakoto so la kisate po to bi ke to za ba responsable to na ba bot OK ba mission so to sala to tika ba famille pauvreté to na ba famille ba riche ba nini o mo arata suka o pesa ba eza moi su ebo so la ni ya koste moi su ebo si c'est bombo te voilà abi ko konzemba te yo sko photo moi mama mususu ba pesa bana ba conseil te ba basi mususu moi mobali ba kena paka ba kulutu ako sepesa mobali te kazuli mbanda to ka mibali ba fana fiana za mai ya gute to ba idene ye wana te to la sape ba ninga poza la bien mobali akoti akanga mi bloc cadena o mona to bandolo bango na munoko to sala ba pratique mais banya moi mikebe bano ba mobali poza so ki conseil na otindelo mwa mbongo mwani melele koma kaka yo laksa no nya coste o laksa masokotoste o mona siko oyoka est-ce que oyoka pe batunde baluba na yo musuba na poto musa bengi kama no mo alobi ale wana est-ce que ekomelo de ala mato ibe bon nga bandana bande mission na ngai nazo ba félicitations nazo ba félicitations makasi nazo be ba cadeau ya batu basombela nga ba TV ba congélateur biloko ba pe ba kabela nga ba mbongo oto yo yebi pona nini nazo teya ezabe na kutana pe na mabe ba bezala ba avantage na ba désavantage na kuta pe ya malamu na kuta pe ya mabe mutu so bengo be na ko bimano bo na pesa nga te naza responsable musubo mona ofinga yo nyama te lok mabe na ebi so na malo mabe lo ka kalesa pepe kale na yebi pepe yo mayo za kito ya finga nga bongo na
na esekara moi ba fan na sote ba ofinga fo senga ka merci voilà na bisi merci pour zitoli na nga po landinga yango tino finga nga moi si mo pe na poto abenga nga afinga nga o mona na esekaka merci beaucoup pour landi conseil na nga na zabe na ba ser na bolang ba benga nga ba festa ngai ezatoli na bande ko pesa po na nga po na bande ko basi po na bande mibali ezala ngo ya mabeti ko bano nde ba yiba ko sa ba pratique o mona nzoto ngo ya biete ni akosa ngo ya biete masaka to se ngo ya biete ala parce que mibala sa poto lo ba doka mitu malili ale kanga ba boli sara bande kwa poto doka mitu lo ko bodoka mutu ngo la rani akosi nyoso ezani akosi ya okota non li sara to si nyoso mo mona ga yango zoka ne yango te mona bo kufa bole bo mibala poto mi ape ba ya mi pe bazala ba maladie basi msube ape mi pe bazala maladie o mona ndeti basi sa poto ba ya bala mibali awawa ba famille zalo ko bengisa au moins mutu mo zendeka tina tete dani ko dio yebi mais azuma opportunité mo ya moi sa poto voilà basa on poto be ba yeba te ba kanga mle pe na bakisi voilà biso le loto su ba poto ko lingwa bala oboye atala otinda ni akosite otinda lisokoto ste o mo ya partir bana na ba otinda ba poto e comme couple la bango même loko pe Hermen Kasongo sala ya liboso ba kezere mais errete za couple na e za couple na sala ngo asala ba kam na e ba rapport sexuel na e a publier biso nde bazoba ne ba niama ne amodi biso oh non so mamba solo elo Hermen Kasongo sala ya ngwana ngamo zo tala yo kota kabia eza couple business na e da business na sala yo na seki liboso la se biso afonga mana sima ya mi balala se sizo be le roi bik ela umla ite munene te bon era partir la kenda yo c'était un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous les Nzanza moto au mikolo a benga masokotox yangwa de makambu a benga banyako se banyako ba bitaka ayebi na sala na ngabe mission na pemaki bana poto so ba benga le Nzanza fandi boendeni bon na tellement ba nyama bana ba bimaki ba la sabolumbu banini ezabe biso ba ko qualifier biso to alo ka ba jarmo mais na za fan na mo na États-Unis na benga ngabi ale Nzanza bino bondolo ba no ya munoko mais bala mamba sala yango te le Nzanza Love TV azali chaîne na ngape zali na sa mikolo na peme na ba matanga kalate na zo ba bi ba diki tina kati tina feshula voilà, merci beaucoup. Là, c'était les Nzanza. Avant de clôturer l'émission, merci na maman Mabia Star. Kolo eloko na kata Londres, wana patron na ngai kolo chaîne oyo parce que ba obi chaîne Mabia Star chaîne oyo za ko promouvoir makambo ebele et ba big salutation comme ça à notre date balobi na kata Londres, wana père déjà zonga Londres a vivre na ndenge ya kimia ya bonzambe mutasi sarate obonela pona Daniti manganae balobi salon Mabia Star na kata Londres salon Air Style moi ti soko lingi papa lula le premier ti le 30 babi salon ezaraka mokoso osalisi suki kuna na kata Londres mobile na Londres akolinga yo makasi akolinga vraiment makasi trop babi avanga la continuer na suki sa ba dédicace na ngai na opesa su mbote na Simon Ndangi na kata France waneza libanga ya mama Nzomba le Nzanza continuer na yo ba dédicace na yo pour que et ça bien. OK, merci beaucoup la ba fan ya chaîne zo na bossa Congo Mabia Star na lingi bino mi Mabia Star wana olo ba mo eloko olo ba sko eloko ngalo be eloko adani boni boyeko eloko voilà mais kuda ya parler déjà c'est peli lo ba sko eloko merci beaucoup bo s'abonner na chaîne yoyo babi eloko nde makam yo pino kanda merci na yemoko grande sœur papa Karine Massamba mais Aboupia Jonker la Katigad maman Tresina Jordan à Londres merci na mami Mangabu maman na Miami na Katia Sister Bazer merci ya mami Mangabu pardon ko kata pardon de Lumbe na Belgique mobile Choco Frappa merci na
Hélène qui boucle maman la divana Miami na kati Suisse na base. Ya mami Mangabu motema tonton die donné na kati Suisse. Babi Maurice Pesser na kati Suisse. Babi Moko. Ya Moro. Miminzo. Na pela pesi ombote. Ya Moko za na Kenya wa. Malgré que mona ketele ya bomba kiyo. Merci beaucoup na ba fan tout ope bolinganga le na chaîne oyo Babi Eloko. Babi Eloko nde Mabi ya Star TV. Mabi ya Star TV Eloko. Ah balobaka Eloko. Merci na ba fan tout obolinga biso. Les Anzanza yeyo ko ebika maman nde zalaka na zaki invité par Colette nanga. Voilà. Dani Chimanga. Katuka tukubianza. Merci beaucoup na lingi dinoni. Voilà, merci beaucoup, le plaisir est pour moi, je crois. Léa Arobima déjà na plateau, on a continuer na ngai pour que nasi lisa na vandisa base na ngai balobi Dadi Lenda vena ngai Dadi Ilenda na kata France wana balobi Thierry Wayembe na kata France ya mes petits frères ya Jésus na kata Paris JC Meya le boss na kata Londres docteur Achille na kata Londres JP Bouaka na kata Paris Pati Vunda na kata Paris Jean Spiritu na kata Paris wana contrôler lenga Paris Jancy Vula na kata Paris Papi Chesco Mokonzi à Paris Olivier Vita na kata Paris Pichu Ngituka plus 1 na kata France wana Bill Gates de Genève Decanto voilà Decanto de Paris donc Decanto de Paris je te salue voilà les de la part ya Maman Nzomba je crois Pichung Gituka déjà tolobi Pichung Gituka plus 1 na kata France Bill Gates de Genève Patience Muzingu na kata France président Gabi na kata Londres Kisangala de Luxembourg Angel Loué mwana star aza star balobi na kata mabi ya star bisoka boye parce que biso so tolobi eloko te eloko ezalaka te merci na wa siraki ba image ya lelo popo mona Dani Timanga boye balobi Ladi Miyeme balobi le caméraman le plus professionnel mikolo bon mais ça a déjà na Ladi Miyeme poto ko banda kozalaka na à chaque temps moi mobile moko ya bien ya propre mwindu moko ya bien akoluka mwasi caméraman na biso akoluka mwasi donc maman mabia lukela Ladi Miyembe moi mutumo kuna et ça la fait bien na nega système quant à moi je tiens à vous dire restez toujours connectés dans votre chaîne et surtout n'oubliez pas de s'abonner quant à moi je vous dis bye bye la chaîne des actualités la chaîne de qualité na koleka nanga na chaîne de Santivi na koleka nanga na chaîne de Santivi la chaîne la My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.